Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Merci beaucoup, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Bélia Kolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur José Didi Pumba. Merci beaucoup à Mouna, artiste, métier noir devant la caméra. Merci beaucoup à Papi Messi depuis Lukampa. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda, grosse mouli lolo. Vous retournez à grosse mouli na yambi nani, grosse mouli na yambi mutute, grosse mouli na yego tambusa. Rien que micro baladeur pour na férié, Nabiso ya lobby ya titi à lobby férié. Nangambu koto Léo Sommet André Kimbuta pe a boyi férié. Grosse mouli na l'actualité au egogi koleka inapercité na kiti na bandal na chibangu na zotambusa micro baladeur na ngapo na retourna peuple congolais. Est-ce que nenge ya titi alingi le lobby ville morte zala est-ce que ça li bientôt sali mabe na ngambu koto André Kimbuta Léo Sommet nenge apekisi lobby ville morte zala est-ce que ça li bientôt sali mabe grosse mouli na kiti na bandal na chibangu na zo sala micro baladeur mutu na mutu azoloba oyo Yé à Sepela Loba. Merci beaucoup à Papi. Merci depuis le camp à Grosse Mouli. Na bandi siko kotambusa micro balader na peuple congolais. Oya lingi lobby ville morte zalato ezalate ezo salangage bato to Grosse Mouli na rokuta na bango na rosa na bango ba interview. Restez toujours scotché à Mouswamba. Mouswamba ozo continue ko bima l'échec muta mulonga suka bichafu chafu Grosse Mouli na ok non kana what is the to depuis banda ko luka ba interprète ba mona na raté to yo to na to Grosse Mouli jamais na bima Mouswamba yo kaka wa Mouswamba l'échec muta mulonga sima yango ezo compliqué bichafu chafu. Merci beaucoup Grosse Mouli na bando tambusa mikolo nga ya Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo danger, Masolo Kitoko. Ok, merci beaucoup Grosse Mouli. Nous continuons toujours au Tamboussa. Micro à Congo France, mais quant à moi déjà je dis bonjour artiste. Bonsoir. Okay, merci beaucoup moi. Et mon ayo na batunyo so format bazo landa biso monde entier. Et vraiment merci beaucoup na bande ko so landa biso partout. Et vraiment salimo esengo ya mingi vraiment kolekana ba émission lokola oyo ya komona moi kitoko boye ayambi pe biso ba bel homme garçon qui fait l'honneur de tous les beaux garçons. Donc vraiment nous avons plaisir à trop na bateau tout ba Rolanda ba question oyo ko ute pa na ina onga na ko répondre. Okay, merci beaucoup hein lelo toza déjà boni ya titi Tshisekedi oyo vraiment azo sala les 19 ne alobaki cette fois-ci chaque les 19 aroba ndoko sala déjà ba férié biloko belé mais tant que artiste tant que congolais ya mboka na biso ya RDC ndenge ba les 19 wana deux fois izoleka ba férié des fois izoleka na ba désordre tant que mwana ya mboka moi et mona yo na batu nyonso vraiment bazolanda biso monde entier. Ah oui, merci vraiment la question kitoko tuningo moni ngani lobelo momi to za ba jeune. Et la réalité à Congo de to vivre non eza vraiment na ba difficulté. Alors omoni ba biloko wana eza nango bien na ba pays oyo lelo to mona so ibatu ba sali matamo ba bike lelo feri o mona lobi nango solution ezwami. Mais ya biso depuis to banda makambo mama obike to salaka toujours kana ba perte bandeko. Tozo kufela batu. À tout moment ya biloko wana. Eza kitoko te de ngai pa na part na ngai na mona ngo vraiment étant que congolais bien sûr tozo luka toza la bien mais na part na nga na mona ngo mabe parce que à chaque fois bango temps ba créer rablo na bango wana to kufela rabandeko awa na kisasa oyo bandeko bazo kufa baleki bazo kufa basi bazo kufa omoni et pe sa solution te au moins ba luka ba vanda ba yoka na ba longola makambo ba férié na bango wana parce que lelo ya annoncer ndenge wana lobi ba bima ba jeune ba robima ba bimi na mutu na mtata ndenge na éducation na zwa na ndako na bango robima musuba beka bambali banga tamoni kamyo ba abambi nyonso yo sala ba destruction méchante et ça bien bien te nga pena na part nanga nazo sepela nanga na biloko wana te ezo zongisa biso nde sima ko biso to liaka na to du jour soko bimite okolia te siko yo okanga bato pona eloko mo autant subino mbali boyo kanika to solongo boye pe ce zami mais bino bolika biso to bima to kufaka ale bino nde bovana na bandanga na bino non vraiment ngana na esengo nango te hein. Ok, merci beaucoup à Papi Messi depuis Lukampa. Merci à toi, Grosse Mouli, on continue toujours au Tamboussa. Micro à Congo France, lobby déjà samedi férié. Il y a André Kimbuta à Boïnae férié, on a tout évité sur le lobby aussi que la biso n'engéné. Mais Grosse Mouli, on continue toujours au Tamboussa. Micro à Congo France, quant à moi déjà, j'ai dit bonjour artiste. Ah, bonjour mère. Grosse Mouli.
Okay, merci beaucoup tout le monde. Le 19 lobby déjà plutôt pardon lobby déjà samedi ya Titi à lobby grève eza koto na ngambu ya André Kimbuta Léo Somé pe aboyi tant que moi na ya RDC tant que congolais est-ce que eza mabeto eza bien nyeso mibale eza malamu pona mboka ndenge ni André Kimbuta pekisi po ayebi ke des heures de kosalama peut-être ya Titi alingi po azana makambo aloba ya bimisaka ba vérité ana posa bimisa bon toyebi te neti nga naza po Tshisekedi aloba c'est ça. Ok, merci beaucoup pour nae grosse moulin on continue kotambu sara miko na ya Congo France union ce dépend de la artiste et tozozwa. Merci encore à Papi Messi depuis Lukampa. On est là, on est ensemble. Tina Ali Favo, merci à toi. Moi ba dédicace kapoto kabona biso pour nae à lobby ya Titi, batika ya Titi lobby. Oui. Pour azana maramba loba, il faut loba. Et autres dépendent de la moto grosse moulin na zo ça ane ba interview. Moi ba dédicace no problème. So ezali ezamboka. Mboka oyo il faut biso moto telema soto telemité to wana ko rompoa kaka to no rompoa kaka to no senga ba didi kuma na poto vie tinelanga to na body imaginez Congolais zo senga muta poto na body ce n'est pas bien to loba en plus oyo ko loba ma esalama merci. Okay, merci beaucoup, merci encore à Papi Messi. Grosso modo on continue. pense.com site ya tolo masola danger masola kitoko la musala nanga nazanga moto grosso modo nazo tambusa micro baladeur lelo quant à moi déjà j'ai dit bonjour Yaya. Bonjour Tantin Grosse Mouli. Moi c'est Abouevman en parlant pas chanter à 3000 Grosse Mouli. Voilà, OK, merci beaucoup Yaya tant que jeune. Ndenge tozo kufa trop jeune na ba ville morte oyo na ba férié oyo papa na biso Titi Tshisekedi ya Titi oyo vraiment neti lobby déjà samedi ils a férié na ngambo ya Titi lobby ça férié na ngambo ya Léo Somé André Kimbuta aboyi férié wana tant que jeune ya mboka na biso ya RDC est-ce que ba férié wana ndenge ba dozo kufa biloko ezo panzana tant que jeune msoza na 20 quelque otiki vi likolo ya ba férié wana est-ce que ça bien tout ça bien. Mais de un an, nous on n'est pas des politiciens, nous on est des artistes. Biso to kola na mamba politique te. Ka ba politicien wana o bango mo ba sa ba o ville morte, bango mo ba lukaka. On a na opposition comme ya majorité. On a ya majorité comme opposition. Tellement biso dans biso ba peuple, biso to kola na bango te. Bango ba liaka ba mbongo kuna biso liaka te, mais biso to kufa ba victime. C'est que biso photo ça la choix na biso moi bien. O yebi ka Rolanda o ville morte sali maramnae. O yebi ka na palin azali na nga palin. Le roi ba biso moi non on n'est pas des politiciens, non on est seulement des artistes. Ah, biso ma politique, on ça n'engage que des politiciens. Biso photo ça la art na biso ndé. Mingi mais biso makambo wana vuma lo nga vuma personnellement na ko kipango te. Ah, pour nga ma na yebi que to vivre na minute c'est toujours l'époque de Muto Azalagi. C'est que tout l'andara au Azalagi. Pour ceux qui va l'ongolier, tu remina maramususu. On est dans la politique. Ok, merci beaucoup. Grosse moulina, on continue au temps où ça micro balader dans notre côté Yaya Nabiso, un petit frère plutôt, n'habite sur Robalukano, Peboyan, on m'a bêté à la micro, avant moi en classe, à outil vraiment classe, grosse moulin, j'espère bon moni, Naza en pleine micro balader, na prince, y a Bandal, na Kassavubu, Yaya, quant à moi déjà, j'ai dit bonjour Yaya. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Nous avons vraiment au outil classe, au bimi, aux après-midi au outil classe. Mais nous avons en classe aux congolais, nous avons férié, au ya titi, à ça net lobby de Jésus férié. Nous avons ya titi, c'est que dans le lobby férié. Nous avons André Kimbuta aboyi férié. Nous avons férié, nous avons salama deux fois, bazo kufa, bazo bousé, babiloko batuko buka, ba maison copier. Tant que jeune congolais, tant que lobby pour Ozalara Moutou Navi au cause de la paix, Moutou Mora Mounene na mboko yo, moi et mon ayo, est-ce que ndenge ba fait ndenge ba grève wana bazo sala, est-ce que eza bien tout ça mabé pour nayo? Bon, d'abord pour nous, un peu de voler. Bon, pour nos biso, élèves, d'abord ce n'est pas bien, c'est plus qu'on n'a pas vraiment la capacité d'étudier. Bon, férié, yangwe bo mabiso to tanga bien te. Et bo mabiso to tanga bien te. Et bo mabiso pe sous diminution entre intelligence na biso. Férié wana vraiment pour na biso bon. Tout mon andeti ba bomaka elo kwa ondeti.
neti babomaka eloko yango ou bien bazwa solution ya bien pour na biso bélève. C'est parce qu'on n'étudie pas bien. Demain c'est à férié. Donc on ne comprend même pas. Férié yango ya nini. Donc nana oyo lobate. Merci beaucoup, grosse mouli, on continue au temps pour ça. Kaka, micro langaya Congo France, les micro baladeur. Quant à moi, déjà, j'ai dit bonsoir, Yaya. Bonsoir. Merci beaucoup. Question langa mingi zalaki. Ndenge tozo mona ba férié, n'habite to rota mo na biso. To na biso na nzela grosse mouli na saka musala langa. Ndenge tozo mona vraiment ba férié zo zalaka na mboka na biso. Bana na biso ba leki na biso bandeko na biso bazotanga bien lisusu te. Pour férié on est soki lelo férié mais on même biso ba 3 jours, 4 jours, tant soupe une semaine. Na habité tant que jeune congolais. Est-ce que ba férié wana ezozala bien to ezozala mabe pour na biso bana Congo? Bon, premièrement, eza likamoro eza fait moro nanu normal na bato et bazo souffrir, bazo revendiquer ba droit na bango. Et de l'autre côté, eza pe moi souci de sorte que nombo kamaramu fo e tambola mais maramu ezo complizo ça ba koko se belé. Donc férié eza ba férié wana batonyo so wana ezo kufa. Ce sont que de conséquences, il y a un problème au robot. Le plus important, c'est qu'il y a une cause. Il y a vraiment pourquoi est-ce que ils ont ça la bouille pour qu'à l'avenir, que non, furieux à la tête. Donc les gens, nos autorités doivent réfléchir là-dessous, réfléchir profondément pour pouvoir essayer un peu de trouver des solutions à ces causes-là pour que répercussion, le rôle va furieux à la tête. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Mais il y a un appart, il y a André Kimbuta, il y a André Léo Sommet, gouverneur, il y a Vilo à Boy Ferrier. Est-ce que n'est pas André Kimbuta à Boy Ferrier? Est-ce que ça l'ira bien? Toi, ça l'ira bien. Bon, décision, si on se rappelle bien, c'est contenu en Alana qui est à événement le Kanaki le 19 septembre et qu'on sort. Donc, c'est contenu à ampleur et le Kanaki, mort d'homme. Donc il a jugé bon pour que jusqu'à nouvel ordre qu'il n'ait plus d'activité, manifestations et autres. Donc Ezali, ça relève un peu de la hiérarchie. Il sait pourquoi il a pris ses décisions. Donc c'est vraiment pour. Et de l'autre côté, ils veulent se faire écouter. Donc le plus important c'est de s'asseoir, de se comprendre, de dialoguer au fait, et puis après trouver des pistes de solutions. Voilà. Merci beaucoup à Papi Messi depuis le camp. On a invité ce recote na plateau. Merci encore à coup de chapeau à Papi Messi depuis le camp. Merci beaucoup. Grosse mouli, on continue autant que ce micro baladeur. Quant à moi, d'abord, j'ai dit bonjour Yaya. Bonjour. Merci beaucoup Yaya. Question n'engezara ramo kondenge ya Titi Tshisekedi. Azo sala lelo tozana boy na part pe ya André Kimbuta le sommet à boy. Est-ce que ndenge ya Titi azo sala ba ville morte wana? Est-ce que ya Titi azo sala mabeto azo sala bien pour na biso bana Congo? Bon, na ko lo bake ndenge ya Titi azo sala bongo asa mabe pour na biso bana Congo pour na batu ko kufa eza malamu te makambo nyonso bakenda na malembe koyokana. Siko yenenga zo memela ngobongo awo memango mabe tozo kufa tozo nyokwama famille ebele etikali mukolo ayande elekaki en tout cas tosepeli te mpona biso fo bafanda basolola nyonso elekana kimia ke na mambo ebele ya bato bakufa ya malamu te. Voilà, ok, merci beaucoup. Bongo na ngambu ya Léo Sommet André Kimbuta fumu ya Bwala pe na ngambu na ye alobi non ville morte et Rosalate férié et Rosalate batu barosala bana classe barotanga. Est-ce que na part pe ya André Kimbuta Léo Sommet est-ce que sali pe mabeto sali bien? Ba na ndenge ya ye mpona nga na ndenge ya André Kimbuta asali mabete asali malamu po moni faut bana batanga pona venir alobi koza malamu kelelo bakie classe lobi bakiete et puis ça pendant passe minerval et ça passe ba maman ba dépenser ba mbongo la bango et ça vraiment passe mais faut que bana batanga pona ngana ndenga lobi bongo eza malamu batu basala misale zonga bana classe bakende kimia eza na mboka. Okay, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Je souhaite vous une grosse mouli. Na tambusi micro na ya Congo France pour nous la bino bayo bolela Congo France ba information na source parce que l'obit aux sources na férié. Férié ngo ya nini na biso na bino
toyebi te na ngambu pe koto Léon Sommet André Kimbuta pe aboyi feria na pa lobi ezo batu bazo bebisa bazo buka babiloko bazo piller batu bazo kufa alors grosso modo na baki na rotika ngo jamais actualité o elekate na ye na beti na ba porte na bino pour na kopesa bino information. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Joshua Didi Lipumba. Merci beaucoup à Mouna artiste et métier noir devant la caméra. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à David Olito Motomoko bien balobi papi Messi depuis Kaloukampa. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. CongoFrance.com